Mbote bandeko balandi lelo samedi le 2 avril 2022 tozomi bongo awa na nkamba eluselemi ya sika tozali kokanisa bongo 62e anniversaire uta nzoto ya papa Simon Kimbangu ekomelaka biso na mboka Kinshasa na Matadi Mayo nde na yango tokokota ndako ya Nzambe tokolanda maloba ya Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani tolanda. Tusamba ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa Nzambe wa sedetu yeuntu adi amwanda velela bika wakalanga yetu tukawao kwa elevu se mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo tolanda ki matena biso tata longi mtate biso abandela kena banzemba bayuda akena mibeko mikandane ya suka toyoki to bomba to salela pona mokolo wana tobika lelo le 2 avril denge le kaka na 60 tobosani likambo moko te oyo ezali ke nao baza kobotama lelo baza kolanda matei ndenge esalamaka ndenge ezalaka ndenge nzoto ekomaki na Yerusalemi. Bapapa ntango bakomaki papa Mfuma Longo alobaki bien kimvoama na bino yango tomemeli bino richesse oyo elobi tata Nzambe ekosalama ezali kosalama ezali komonana. Bango ava bakende balobi biso tozokende kura bokotikala msala oyo tosali te bino bosala yango botonga Yerusalemi. Liboso ezalaki kaka lingomba le 6 avril, le 8 juillet, le 12 octobre. Le lona ba mouvement to koti na kat pwete souci mingi ba tata batikaki koloba ke toza na retard ya 10 ans mpona kotonga Yerusalemi. Lelo tozotonga Yerusalemi ba mouvement nyonso tokoti mpona nini tongolongola 10 ans wana tozala na volonté ya mingi
soki tozosala misala soki tozosala boye bango moko papa baza koloba yango liboso towelela bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko akopesa balobi na biso bolingo mibeko mpe misala makambo misato wana tosimbi yango makasi nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli tozoya mpona kosakana te toza kolanda maloba ya batata na biso batikalaki kobombela biso ata likambo moko te malgré bitumba malgré bakal me tozosala kanisi na biso nzela oyo ye akendelaka makolo kamba mbaza ngungu esalama esika alakisaki mosapi ntango autaki na okave ke baavion ebanda kokwela awa aéroport esengeli tobongisa yango bien tozala pre ya makambo wana te yango wana tozoloba ete 10 ans soki tosali makasi totongi kaka Yerusalemi makambo bango balobaki pardon tokokisi yango bakonseil mpe ya mabe eza koleka eske sozosala makasi yoka moto kosilisa yango makambo wana eza kaka koloba mepa ya bato yo ozokolakisa nini ozopesa mbongo ebele bafamille na yo mpe baza koluka mbongo makambo wana ata olobaki yango bato bazalaki te to motu moko mibale ekokoma kaka na maboko ya tata nzambe kasi biso toyebi oyo tozowelela makasi na biso toyokana kaka tosala oyo andimi kosala asali na ye te yango wana lelo oyo toye na ntina likambo wana ya botonga ya Yerusalemi aye koloba susu ke tolona tobokola epai touti toyebi me pa tozokende toyebi te makambo eza ebele bilembo soki eza komonana ezali 4e génération nzambe alingi arekipere bana na ye oyo bamipesaka na likambo na ye oyo bamonaka ke bamipesaka na bango te bazala batourno na bango mpe nde yango wana nakoloba mingi te na libanda mpe tozalaka na misala mingi oyo tolobi ekoki boye tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen bika totonda lusiku mosu totambudi kwa tata nzambi munkumba se mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela Sanisa, umungeye kuna sanisa.
Musique, ouvrez les bons. Musique, ouvrez les bons. Na kombe tatamana petata moli monson. Nzambe wa biso. Papa Simon Kimawakama. Chef suprême, ya mouvement social de silence qui m'embiste. Dans mon colomone Moalelo, le 2 avril 2022. Où ils allaient coïncidence. Nous avons clôturé centenaire d'ailleurs où Tobalaki Moussala 10e anniversaire où ta au Salaga réforme il y a MSK ils ont dit MSSK les banabayo la surveillant 4 ans qui m'ont dit baye ko tombela yo mobu oyo au pesna biso et ko remercier yo la confiance oyo au pesna biso na tina wana mo konja mapinga tata molimo centre biso mapinga noto siko bongisama to benge o ko koleka liboso ya mapinga na yo mwana na yo Rufin Asumbe président général du mouvement social de surveillance Imambiste 2 3 Et papa pour nous annoncer que des filles à Mapinga ici. Voilà. Mekena kumona basoda ya tata Simon Kimbangu ya Likundu na Yanzi, boina kena kukulumuka male
na basoda ya papa Simon Kimbangu baina kupona maka kuna betu mwana nde papa Kalamboje yani kusongaka bakivuka ya basulumeya na kuchunga nitu ya papa Simon Kimbangu na nyima nde ngolo. Attention, bataillon d'honneur à mon commandement. Gardez à vous. Musique. En avant, marche. Pour arrêter. Attention bataillon. Amis de gauche à droite. À gauche à droite, fond. Aligné. En place, repos. En place, pour. Lui. Tata Simone Kimbangu Kiama. Fumalongo, Fumalibo. Bimfoka bien titusu, bikuwa mene mkufana nkembo yinjitusu. Yimudia. Tata Fumalongo. Tukulombelea bakafulu ye watambula nzitus. Mpungi andi équipe porte-étendard à fond l'exercice. Attention, bataillon d'honneur. À gauche, gauche. Pour les préparatifs du défilé d'honneur, musique. Kamba yexele miampa. Pekela kumona bubu yai basi veya mekuma mingi.
kanzi libunu ya papa mekuka na kuvukana sam na kupesa nzambi lukumu awa na bwala nkamba petikena kumona ba musicien ina mebika bana papa Simon Kimbangu pokena kuluta sana kupesa yanji lukumu kuna na bendele petumena kumona na kalmajer papa Bosco mpia melandama na mama Kofine na kuzonga ne petike beto papa ben beto kele kaka na ba musicien kibandiste baina kena kunata lukumu kembo beto sabande bo mebikira beto kisabu ya kutunga ile msereni kisabu ya kukuna ya kusasa ya wina papa kutonga kuna makoso kupate na kuona ne ya kusiaike ya kese kusasa
balandi to sisi pour na journée à lelo le 2 avril 2022 na yango soki bolanda ki biso na bokebi bonso to sungama ki na ndeko na sima ya caméra papa Landu Afonso peto pesi ba remerciement na maman Fifi Ndongola papa Lambert Makwe Mimo pe na bayebanso balandi biso nde na elobeli mo Magali Sunda nde tokutani mokolo mosusu.